Bonjour, bonsoir. Tout le monde y a Mike. Pardon. Hey, y a Mike. Y a Mike. Serviteur de Dieu. Le lenyo sengeli pardon. Non. Pardon est mérité. Hein? Un serviteur de Dieu tango senga pardon. Moutni so tango zo mona bi que oui, to pardonner a sengi pardon. Mais zo senga pardon, le quoi do y a ba orgueil quoi. Pardon mon très orgueilleux. Hein? Faut en commis qui ça au sala qui m'a bé. Dans sa vidéo non yo senga pardon. Il faut au convaincre batou. Bat pas sentir vraiment que serviteur de Dieu est au senga pardon. Hein ya Mike. On les a pardon y a serviteur de Dieu. On les a pardon y a pagano. Pardon y a musicien mokili. Ah, ya ma qui pardonne à penza et kotibuso, il faut bannir, il faut singa penza pardon na li même ya nyonso. Donc mutazo talonga bi que oui, serviteur de Dieu ya Mike a sengi pardon. Oui, et si li, mais il faut mon asko pardon go. Après pardon zo songo bani que o sengi kara pardon que pour na mama bana no me mahambana ozo e bangoto ndeni obete peniel. Ba photo ezawa no beta ki peniel même si petit frère nous tanga leka ki Cédric peut ko confirmer ne biso ke ya Mike a beta ki peniel po peniel ayebi ko lambate peniel aza impoli ko ya Mike yo tango ndima ko bala peniel o bata ke peniel aza impoli o bata ke peniel ayebi ko sa misala te to peniel ayebi so ata cuisine te o baka ngote oyebaka mais on ndima ko bala mwana batu kaka bongo donc surtout l'année bien amie surtout baki yo balaka penya pona mukanda oye baki na sima penya na ozo mukanda na sima penya na botelanga ba américain olanda ka intérêt no quelconque na kati ya Mike omona vie ya Mike photo ye bakango mwasi moko talinga ka bazole mbanda mwasi moko te ata biso nde toza bata ba mama oto ba mama bazana banda akolinga kata mona ke mobali ni azole mbanda surtout mbanda ona ni petite à quartier. Et le quoi nizara bien te ya Mike. Il veut tendre que c'est la péniel non c'est le péniel de mission. Ah c'est le péniel de mission et belis ko ya Mike yo zalaka po peksa Yvette. Ozalaka wapi ke obenda Yvette mato ke Yvette na limite tika ko c'est la péniel de mission aza mama ya bana na ngai. En plus aza mwaso nga na bala. Mais ya Mike o sala ngote. Au salon te encourager ka Yvette ke asala be mission ndenga lingi siko penye lelo ayeko bimisa ba vérité nyonso nga etake mwasi ya Mike nga na tante na nga akufa kana makambo oyo tante na nga kufa ne ntabete monsindo nani petite ne do ya kat petite ne ba lia ko ezala nako tante nga okabila petite na bilamba azokabele ba mbongo alia kana ndako ya tante nga kaka ye wana mutu akomaka mbanda ya tante na ngai tante nga kota sa mabele petite ana mta remplacer na ndaku akoma odondwa yo mbaloba ke yo lia na mbanda yo yeba yo pesa mbanda mbote yo yeba ba lia na ba bomaye donc mtobo mo kaka muta pembeni ya Mike, un serviteur de Dieu. Tango yo senga pardon devant public. Azaka na komi kiti sa. Bat ba senti penda que oui, omi kiti mais yo senga pardon ya ba orgueilleux. Wan eza pardon te ya Mike. Sko rote ya biso ndeti ni bote ya sone begliza. Faut ozana komi kiti sa. Faut ozala bo sko bino mo goza be exemplaire te. Ya Mike. Zana komi kita zana limemi asenga pardon to ndima mais pardon wana non ekotite. Pardon wana elekite donc ekotite ya Mike. Wana za mama bana yo sala video senga pardon so ti sala émission senga pardon maman na ke oui papa bana nga asenga pe pardon pour la minute yo et lo penye lo zela nini ke ondima ke o sala ka e mabe. Reconnaître que sala penye mabe. Et lo penye lo zela ngwana. Quelque soit peine la benga qui a sengo pardon ya Mike. Il veut t'acoquer ko lo bangote. Te peine la benga sengo pardon. Oui, aza moi sinon ata sengo pardon, ata yo senge pardon. E sali elo komo kote. Eza bolingo na bino. Place bolinga na ka, biso to zalaka te ni Yvette azalaka te ni ndeko moko azalaka te bozalaka bino mibale. Tolongola makono na Kinshasa okeni oke États-Unis. Mutatinda ka ote
mutu pa ponela ko peniel te yo moko salaka choix na yo olobi ke non nga mon ke na ba la petite fille voilà na pour peniel la séron na zaka petite penda ko petite fille zaka pour zaka na ba 17 ans ya Mike Boete serviteur de défaut za na komi kitisa en plus biso pe ba jeune fille na ba mama do biso ka basi nyonso en général tozwa ka ba musicien chrétien na ba pasteur lokwa ba nzambe te non tozwa ka bon lokwa te ki ba yoka lenga pilipili te non ndeso to yoka pasi ya pilipili po ba yoka pe pasi ya pilipili wana tozwa ka ba nzambe te baza bato roi biso le to mona ba biso surtout biso basi to mona ba musicien chrétien to ba pasteur lokwa ba nzambe donc bango no liboso mi ba na biso na sima or que bon eza bien te voilà to tambo na ignorance soit musicien chrétien soit pasteur soit le roi mutu nyonso po ono so biso to salaka bango pe ba salaka ngo ata ba sala ngo na public te na coulisse ba salaka po to tambola na bango après tout ya Mike Boete faut za na komi kitisa benga mwasi na yo sengai pardon azo odo au Peniel azo mérité que yama qu'il faut senga Peniel pardon si ko koto to kani ke c'est qui faut c'est avec que Yvette aza petite sœur na binote ni ya yo ni ya ye aza petite sœur to ko to ndi mais n'était pas ba voice ezawa neza pena voix ya Cédric qui mto lo bango ya Mike moi ndeka no bandela mwasi moko te na mokili mwasi moko te na vie alingaka bazwele mbanda non mwasi moko talinga ngo ape singa ndena zala bunalinga te mobile nanga azala coller serré na ba petite surtout ba petite fille na linga te na linga te mobile nanga zala coller serré na baba c'est pas so baba so zana maele mo ya mabe o mara mto bengo ya nanyoyo ya rose kaka ye wana nde mbanda na yo au moins comme bah surtout ce monde mobile dans a collé serena petite fille mo boye faut qu'on fongola misu non yo za moi mobile on a collé serena petite fille poani aza petite na boîte me bro kanga na raté biso basi to za bongo penite zo silika bon ayebi mobile na ye ayebi abis po ba ke pene nenga aza matante ya bana Kishasa te bana Kishasa bazake so mbali ya beti ata mbali ya ngumi ya panzelisu ayena nda kwa jwa bombi mwa bazo tuni pe lui se vimbi bweni yoka te mama na tuta kiposo to leka na betapi wana mbali penza betu ya vimbi siyo meta mwana nda kwe ba remarque ko za ko vimbi kake mama na tuta naki na tuta ki o tuta te mobali mtabeti yo ozo couvrir ka mobali mambale za trop na Kishasa surtout biso ba africaine. Si ko penye na za matalita bana Kishasa te wakozwa ki abomba likambu non bana poto ba misu ga bana poto pena mo obane pena likambu azo talo pena na misu be azo fixe lo pena misu ba yo ka sonite yo mo ba mi ke bana ba français ba za ben poli non ezate ke ba za ben poli ba kolinde bongo ba ko na logique. Si ko biso ba africain trop moment na ki bana poto bazara ben poli bana poto ben non impolité vérité na bangonde si ko biso kuna ba Kishasa surtout kuna ba Kishasa kuna so mobali ya ngumi yo donc on ndimi kutuko okufa no na pasi mais obomba ka mobali na yo si ko te ba te que trop de kobeta wana trop de makofi trop de bankuba wana ngomona à la longue eka ko bimisa maladi msuna nzoto ne wano mo ba sakala bande ko kufa ka po bankuba ba paso bande ko beta bango azo bomba ka mobali na ye na batila molibala na okufi pokei batu musuba fi musuba kufa bongo likoni ki ya ko bomba ka mobali azo ka pasi mais Paul ba kombali mtabeti azo lengela bolingo na ye lo bate siko penye ba bloko na okoko sala ngote o mona ngo étrange comment mbala ko beta nga boyi. Comment? Boti ko kondani mwana batu. Mwasi moko tali eza fi moko to bakinga na linga kambanda. Mwasi moko talinga mbanda. Mwasi moko talinga bazwele mbanda. Mwasi moko te. Nubo sakana na monda bolingo apesi papa bana na yo abala yo. Adimise lombo oyo kanini ke akoma ko bimana petite quartier salondeni. Ezala esole toza lokuta eko salondengeni okaka ke loko wana
ateza ngo ya soki me ko wana ke mobali nanga bimaka na oh na petite mo ya carte so ta ke petite na pe bo solo la e ko sala bino ndenge nini na tika ke exemple ke eza onsko ya lokuta mais sona ka ke bini ke mobali nanga bimana petite carte ya ndeko mwasi mama jeune sœur e ko sala ndenge ni mutu nyonso muteme swaka mutu nyonso ayokela keloko wana pase ko ya pamba kake bini ke mbana zo bimana muta quartier otomba na ngeli o fimo ko boy e sala passe to kosa te e sala kapasi botika moi ça bat botika vanda tranquille ya Mike senga pardon ya konzana komikitisa zala vraiment na komikitisa pardon na wana e convaincre ke bato apres to senga pardon reconnaître que na sala ki mabe na saki mabe na ko senga pardon mais ko bateke ko senga pardon ebi na ote no senga pardon ko senga la pardon nini pour zo reconnaître que o sale no mabe to ko le ko senga pardon pour ani reconnaître que o saki na saki mama ba na nga mabe na sengi ba pardon bo limbisa nga ba sinyo so ya ni ya mokili bo limbisa nga eza bongo ya Mike senga ne pardon tika mambo ani